show na quelle réunion et dit mon cher Bon bote balandi ya Radio Lisanga lolenge bisona binoto kutani lisusu na mokolo ya lelo mardi le 14 août 2012 nde ba vacances na bandi yango elekaki malamu pe bosepela ki mingi nde tozongile lisusu oya biso radio bengami Radio Lisanga pe esalami na Fondation Lisanga na mokolo ya lelo ba mbote mingi ndenge bozali kolanda oya bino radio ebengami Radio Lisanga place nyonso tu bozali na mokili ba mbote mingi Oboto Oneko Esengo Auta namoko wa mama lokola yo lokola ngai yende bapimela e bolingo namvula bomwana aekomona noki pasi ya mokili ndenge zalaka bomoya balabala eteye maso wazana ngoposa pona tikala na pema esika uta bakosela ikindoki ibabe ya bomoye kolisi enoki mbuma bolona ki esi ekoli talabango wana na balabala kongo ya lobi shege shege yano bakoko bazongiseli biso ndeko shege 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 topesa bokoko mukongo sikoyo tomona yango shege 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 natangwa bokoko bana bazalaki na balabala te shege 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 shenzamba mpungu zongisa bango na ndako mwana oyo balabala epesa bolingo bolingo baboti bapimela uko monena nzelako sengo mosolo na butu kalesika lalako yoka somo etike nani apangusema ya misuki etangi tala ndenge bozepesi bokabwani kishege na kongo eponi mvula te ozala mwana to mokolo ezotala te elikya bomo esili kotiela nebale ikapliko tina te komakala tina pe shege telema yo nde etinzila bosolo shege yokalolaka baka bakobelela yo shege shege yano bakoko bazongiseli biso ndeko shege 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 pesa bokoko mukongo sikoyo tomona yango shege 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 natangwa bokoko bana bazalaki na balabala te shege 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 shenzamba mpungu zongisa bango na ndako babotola e baboti oyo bapesa ende ezali mondoki sikoyo ye wana liboso na yo yokanisi ya kozala na mawa na yo liwapo na ye ekoma eloko pamba abomatala te azanga mawa bana mindele bazali kotanga oya biso makile ezali kotanga solo zoba yamba mopaya kamata tekisa mboka na mopaya mundela sepela apesa ye biblia alobi kasi pona mwana na yo na memeli eloko moko ya kitoko omoni wana ya mundele ezali mwana na ngai ye azali kosakana na mundoki ya mai kasi pona nalakisa yo bolingo na ngai kasi pona nalakisa yo bolingo na ngai na memeli mwana na yo mundoki ya solo karibuka kana kusewa mama na papa na lala kupalapala karibuka ruma katumbo inavimba kwa sababu kaka nakosa chakula karibuka katumbo ya kanisa inasema washege ni waluzi
kadogo kanuli navunjika, walimupiga fimbo na masasi. Balandia Radio Lisanga nde boyokaki mwa nzembo oyoyo witaki ko beta pona. Il faut montrer que les peuples yango nazolinga koloba na bino ete vacances esili nde ba actualité e bandi lisusu ezongeli ndenge ezalaka. Bato oyo bazali na ba vacances nanu oyo bazali na sud kuna nde nalobi na bato oyo bazali na nord ya bango vacances eza lisusu kaka ba 2 semaines awa na kati ya mboka Pays-Bas, nde na ba sud kuna deja bana kelase bazongeli kelase pe soki okendaka kelase te ozwaki wa yo congé mpona mosala, nde na lobi na yo ete tosepeli mingi ndenge tokutani lisusu na mokolo ya lelo awa na radio na biso le 14 août 2012 lo ngonya mingi. Charlotte Chimbalanga, l'honorable Guy Janson, Malou Bomboka. Pasi na kokatana na mona bayana chéri corps enveloppé de diamants, moto nyonso interdit à simba autorisé sengaye yaka didi kinwani na démarche ya caméléon azo repoussé poussière. Il paraît qu'il dit à moi les kakaba mama bazoteka na point mbopesani mpe ba bonjour bazozela yo na bonsoir ata bajour aux attardifs bazozala se patiente Amina Jati aimer c'est posséder les grands talismans qui protègent Bolingo Yanganaye et sa béni Nanzame Atalata Nasima et Sikato Bandaki Pichemo Kayanga. Les groupes Billsoft, l'intelligence et de la gestion, Jean-Paul Bilanga, Yves Kambala, la valeur sûre, Luxon Kangi, Bosco Sakata, double boss. Kangalo Pangwa, Bafase, soit péché, na Poutoubis, Somonate, Fote ya monte mande alandi amour, na Lopangwa, Sima Mire, Samolai, Oya Kotenga, na Bango Bineni, Basali Makita, Mpona Mona Yote, Bimata, Poyo Somba Brochette, Tango Koleka, Ngana Mona Yo, Lipate Alelola, Lepanangaye.
Ike Lukasi. Tozo kokitisa mon bébé ya Mirage na se yango ezali nzembo oyo tolingaki to tonda bino nyonso tu bolamu na ndenge tokutani lisusu awa na radio na biso nde tokobetela bino information oyo epesami na mokolo ya lelo epai ya Radio Okapi na monoko ya français. Ikobo dans le Nord Kivu, ces familles avaient fui leur village depuis février dernier après le départ des FARDC, mais n'ont rien trouvé à leur retour. Dans l'Ituri, les bouchers de Bunia sont en grève depuis hier. Ils contestent le meurtre et enlèvement dont ils sont victimes sur la route Bunia-Kasseni où ils s'approvisionnent en bétail. Et puis, bientôt un nouveau balisage diurne et nocturne sur la piste d'aéroport de Bipemba à Mbujimaï. Mais un seul regret, les actes de vandalisme perpétrés par des inciviques dans les installations de la régie des voies aériennes. Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous avoir choisis. Ce journal part du territoire de Walikale dans le Nord Kivu où des centaines de ménages retournés du groupement Ikobo vivent difficilement depuis leur retour dans leur village il y a plus d'un mois maintenant. Réfugiés en février dernier dans le territoire de Lubero, après le départ des FARDC de leur village, ces ménages ont décidé de rentrer chez eux suite au manque d'assistance. Action pour la solidarité et le développement durable, une association locale basée à Roussama demande aux autorités provinciales de venir en aide à cette population démunie. Rosalie Zawadi nous fait le point. Les populations concernées sont celles des villages Roussamambu, Bouleusa, Bukumbi, Roi, Kateku, Misinga et Misambo, à la limite entre Walikale et Lubero. Les responsables de l'association Action pour la solidarité et le développement durable, qui donne l'alerte, indiquent que lors de leur fuite au mois de février dernier, ces ménages avaient abandonné leur culture dans les champs. À leur retour, ils n'ont pu rien trouver. Ces familles n'ont ainsi rien à manger et manquent de semences pour la saison culturelle actuelle. À côté de ces problèmes alimentaires, les centres de santé sont délabrés et ne sont pas approvisionnés en médicaments suite à l'impraticabilité des routes. En outre, les écoles sont dans un état de délabrement avancé. Les responsables de cette association sollicitent ainsi l'implication des autorités provinciales en faveur de cette population qui vit sous l'autorité des combattants Hutu-Rwandais FDLR qui contrôlent toute cette région. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi. Par ailleurs, au Nord Katanga, on observe depuis quelques semaines des mouvements de regroupement et réinstallation des pygmées dans le territoire de Kabalo. D'après un rapport de l'ONG Le Zébro parvenu à Radio Okapi, plus ou moins 5000 pygmées se sont déjà installés sur plusieurs sites. Ce mouvement serait consécutif à un appel lancé à ces pygmées par certains de leurs leaders qui les inciteraient à s'installer près des agglomérations des peuples bantous pour pouvoir bénéficier aussi des services sociaux de base. Expédie Mwambamoubi. Les Batois, c'est comme cela qu'on appelle les pygmées dans le territoire de Kabalo. Les Batois auraient suivi un appel leur lancé sur une chaîne de radio émettant depuis la localité d'Ankoro, située à 90 km de Kabalo. Sur cette radio, un des leaders des Batois aurait invité ses frères et sœurs établis dans les territoires de Kabalo et Manono de quitter la brousse pour s'installer le long des routes à proximité des villages bantous afin de bénéficier des services sociaux de base au même titre que les bantous. Résultat, plus de 5000 pygmées ont pris d'assaut plusieurs sites de réinstallation. D'après l'ONG Le Zébro, dans le site de Tchanga, situé à la périphérie de Kabalo, il a été recensé 229 personnes, dont la moitié sont des enfants. Les conditions de vie y sont difficiles. Plus inquiétante encore est la situation des femmes enceintes. L'une d'elles s'est accouchée de 2 jumeaux à même le sol le 30 juillet dernier. Kalemi, Expédie Mwambamoubi, Radio Okapi. Direction l'Ituri, en province orientale, où les bouchers de Bunia sont en grève depuis hier lundi. Ils déplorent la recrudescence de l'insécurité sur le tronçon Bunia-Kasseni jusqu'en Ouganda, où ils s'approvisionnent en bétail. Ils affirment que certains bouchers sont victimes de pillages, de meurtres et d'enlèvements par des hommes armés. Ils exigent la sécurisation de ce tronçon ainsi que des personnes et leurs biens. Isaac Remoyobe.
Toutes les boucheries sont fermées et vides depuis hier lundi après-midi. À Bunia, seules 3 boucheries ont ouvert leurs portes ce mardi matin pour vider les stocks de viande. Certains bouchers rencontrés sur les lieux de vente justifient ces mouvements de grève par les regains d'insécurité sur l'axe routier Bunia-Kasenyi-Kapuru qui mène au village ougandais, notamment Roi Bisengo où ils achètent des vaches. Une partie de cette zone est occupée par les miliciens de la FRPI qui sont accusés de pillage des bêtes des éleveurs et bouchers, de meurtres et d'enlèvements. Les bouchers affirment que certains d'entre eux sont déjà tombés dans l'embuscade de ces hommes armés. Ils plaident pour l'amélioration des conditions sécuritaires sur cet axe. Les consommateurs de Bunia déplorent cette mesure de grève qui va certainement entraîner la hausse des prix d'autres produits alimentaires, notamment les poissons frais. Contacté le commissaire des districts de l'Ituri, Freddy Bossomba, indique que les efforts sont fournis par les forces armées pour rétablir la sécurité sur ces tronçons routiers. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi. À Mbuji-Mayi, la piste de l'aéroport de Bipemba sera bientôt dotée d'un nouveau balisage diurne et nocturne. Cependant, les responsables de la RVA Mbuji-Mayi déplorent les actes de vandalisme perpétrés par des inciviques dans leurs installations. La RVA Mbuji-Mayi demande l'intervention de l'autorité pour la sécurisation de l'aéroport de Bipemba. Lievemba Yakalala, chef de division technique de l'aéroport de Mbuji-Mayi, au micro de Emmanuel Elameji. Il y a une équipe technique qui est en train d'installer un nouveau balisage pour la piste d'envol de l'aéroport de Mbuji-Mayi. Il y avait une panne depuis le mois de septembre. C'est comme ça que la direction générale de la régie des voies aériennes ainsi que la compagnie aérienne Korongo, c'est comme ça qu'on a doté notre aéroport d'un nouveau balisage qui sera fonctionnel dans quelques jours. Les balisages lumineux pour la nuit et encore de mauvais temps. Quand il y a une mauvaise visibilité, on peut allumer ces balisages et puis l'avion va atterrir dans les bonnes conditions. Actuellement, les travaux sont presque à la fin, mais nous avons une difficulté à la population qui est en train de casser, de voler surtout les fils de terre en cuivre. On a déjà volé plus de 200 mètres de fils de cuivre, mais actuellement, nous n'avons plus dans notre stock ces fils nus de 25 carrés. Ils sont en train de casser. Vous voyez cet enfant-là qui a été arrêté, appréhendé ce matin. On l'a trouvé sur la piste avec des débris d'une lampe qui venait d'être cassée ce matin. Il y a les actes de vandalisme qui se commettent sur la piste par la population. Nous devons protéger ce patrimoine qui est un patrimoine commun de tous. Entre-temps, dans l'autre Kasaï, l'occidental, les ressortissants du territoire d'Ilebo s'inquiètent de la lenteur dans l'exécution des travaux de réhabilitation du pont sur la rivière Lubudi. Depuis près de 3 mois, le trafic routier est bloqué entre Kinshasa et les 2 Kasaï. Le petit commerce n'est pas épargné. L'office des routes promet de décanter la situation bientôt, nous dit André Kambala. Le pont Lubudi se trouve dans le secteur de Bassongo, à près de 40 km de la cité d'Ilebo. Il a été construit par l'entreprise PLC au profit de ses engins d'un tonnage moyen. Après plusieurs décennies, ce pont de 25 mètres sur 7 s'est en partie effondré, et cela à cause du trafic intense des engins lourds qui partent de Kinshasa vers Mbuji-Mayi via Kananga. Depuis sa réhabilitation, le passage de tous les engins prohibé par le gouvernement provincial. Mais les piétons et pédaleurs ne savent pas eux aussi traverser. Ils craignent l'écartement entre les traverses en fer posées par l'office de route. Du coup, le petit commerce est affecté. La population est obligée d'emprunter la pirogue pour se rendre à Ilebo. Le directeur provincial de l'office de route invite les usagers de cette voie au calme. Pierre Amouli rassure que la situation sera bientôt décantée et que le trafic reprendra d'ici la fin du mois. De Kananga, André Kambala, Radio Okapi. Et puis ces nouvelles en bref, l'abbé Benoît Kinalegu est désigné ce mardi à New York comme récipiendaire du prestigieux prix Allison Desforges pour l'engagement exceptionnel en faveur des droits humains. Selon Human Rights Watch, ce prêtre congolais, directeur de la commission diocésaine justice et paix de Dungu Doruma dans le Haut-Touélé en province orientale, fait porter haut et fort sa voix en faveur de la justice dans son pays. Il travaille sans relâche pour protéger les droits et la dignité d'autrui. Signalons que le prix Allison Desforges est décerné annuellement par Human Rights Watch. Ce prix rend hommage aux personnes suite à leur engagement exceptionnel en faveur des droits humains. Et avant de clore ce journal, sachez que le trafic fluvial entre Kinshasa et Brazzaville est fermé à partir d'aujourd'hui, 14 août, jusqu'au jeudi prochain. C'est à l'occasion des festivités du 52e anniversaire de l'indépendance de la République sœur du Congo, qui sera célébrée demain mercredi 15 août. Cette mesure est contenue dans un arrêté du ministre de l'Intérieur du Congo d'en face. Le Congo-Brazzaville a donc fermé ses frontières avec la RDC momentanément. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nde balandia harudi sanga to zaliko koba seko koba
na place ya mboka oyo tofandi awa na Pays-Bas pe mai eningani pe mwa mukie na mwa ndambo ya vacances oyo tozalaki na yango nde na ba minute oyo ezali kolanda tokosolola mwa mukie makambo oyo etali Pays-Bas. Likambo esuka awa te mobale kotikala mpe ya ngai tika pende mama.
Mama. Léon Bismarck. Maseba Wani. Monti. Laïdolo. Claude Massamba. Henriette Kansinga. La grande as. Doudou Montiri. Edolphe. Albert Mboyo. Doudou Lombe. Natasha Zango. Roger Miba. Jackie Ngounia. Au morning, il est plus que raison. Au Marco. Entre des tambales. José Kolamola Kissi. Justin Zengo. Yabob Mundabi. Miss Mbou. Chili Mokaye. Grand Ligue. Dombele. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, car c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, ah, c'est la terre de nos enfants. Vous devez quitter le Congo. La guerre de force, la cause est noble et juste. Tout peuple du monde a plein droit à décider de sa destinée. La gouvernance au Congo, c'est une affaire entre Congolais. Pas besoin d'étrangers collaborent pour nous diriger. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, ah, c'est la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, la terre de nos parents. Libérer le Congo, car c'est la terre de nos enfants. Sous prétexte de chasser Mobutu qu'ils avaient utilisé, assassiner Lumumba. Ces complots belgo-américains sous l'ONU d'autrefois va se répéter. Utilisant tout point des Ougandais pour des autres voisins pour nous envahir. Résistant ainsi jusqu'au sommet de la nation, mieux nous exploiter. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, c'est la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, ah, c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, ah, c'est la terre de nos enfants. 14 millions de morts ignorés par les médias occidentaux. Un génocide orchestré par la Belgique, les États-Unis et leurs alliés. Attendez-le. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, car c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, la terre de nos enfants. Nous devons résister, les chasser hors de nos frontières et du pouvoir. L'objectif des ennemis, c'est d'abord d'éliminer les vrais fils du pays. Du pouvoir et de l'armée pour les remplacer par ces génocidaires. Légitimés par des élections truquées et nous esclavagiser. Quitter le Congo,
Tu devais quitter le Congo, car c'est la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, ah, c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, ah, c'est la terre de nos enfants. Et quitte le Congo, Kundabatare quitte le Congo. Libérer le Congo. Bandeko Babolingo, boyebi na malamu bino nyonso, likambo ya mabele ezali koningisa mikili nyonso. Bandeko na biso basili kokufa liwa somo na Kivu, na Bunia, Mbandaka, Kongo Diankasi ni binote. Mwana mboka lamuka, banguna bakoteli biso, batangisi makila na kati ya lupango, basali soni na bana geto, sikulu balingi kokendo sokola maboko, mifuku mitano sili kokende, mifuku mitano balingi babomba yango, mifuku mitano ekoza na anayo, mitano bandeko tusose yano. Wakaka na wadada wanateswa juu ya vita, wamelia mingi mpaka machozi sina wakauka, watoto wanaiba, wazazi wana kazi ya bunduki na mpanga, uzuni sana, wandugu wanachinjwa kama nyama. Usitie moyo, Ulaya kaka hawana mlaka na tabu zetu, miaka 10 zimepita, kazi yabo ni kucheza na wasika wetu. Mandala la te, soki na kanisi bibembe na Congo na la kate, maya miso zosila, utanga te, turati pilitili wako lingisiza kobosa na te, babombi elamba ya makila batangisa, banati ya pembepo, tokanisa, baena bosembo, lela bankana loyembo, yo yamba yango, eza pololo na lila mawo, na kuveli tata, na kuveli mama, nsini maboko na mawabu, na moe na kope palindalala, ngayawa, maya miso silo kauka, sola bibembe motu osili kolauka, makanisele kimpunge komi ya bobangi, makile kotanga miso boyine komona, mongonga mawa matoe boyine koyoka, bandeko boyoka. Seki sabiso balingi tengike apanza sango balingi bedeka batelema yango wana bautiko boma bandeko na boma Chela Mwanda Matadi Inga Songololo Kiadi Banza Bungu Lemba Kasangu Kishasa Kusipati Nikolo ya mabele manga olingete na pema olingete na loba no kita kotelanga bangwa yakanda yakanda Zomona likamba lingi likambo baliniana balini bakabona mboka na biso mawa mifuku mitano mandeko bakufeza ya pambate Kivu ekomokende wapi oya kosuka Kivu eza sifute Kongo mo mandeko totelemela likambo oyo bakufie kokai kozala ngai toyo moyebango tozobosana ngo bana Kongo toza banani tokotika te basakana na biso boye totelemela likambo wana telemana yango. Bayekolisi ngai te kokoma balakisi ngai kaka sekobuma bomwano ya masano natondi te
bakabulingana baninga susite au secours baibinga pour mwana ye malgré ça batikite koswana pire encore bitumba tukindike basalela biso lokola bouclier humain yoyo hey. Mubutini nyango oya kundima e oya ye mwana asekana na moto. La guerre commencé oyo biso tondima. Kwiju ya liotote makila bato e. Au secours baibinga po mwana e. Malgré ça batikite koswana. Pire encore bitumba tukindike asalela biso lokola bouclier yoyo. Nakende kelasi mpona nini ngai te bokolo na makasi esimbi nango ngai te nabloka le faux malade elongo na bakamarade le corbeau et le renard ata na mwa retard nabeta nintendo nabeta mwa judo nabeta mwa ndika nasekana na maika nabuka madame sentiment ba benjamin nasekana na kebo na modela malebo yoyoyoyo nakende kelasi anga motema pasi écolier docile eske kozala facile nakabola mikate nasala mpelipa te kukulu elombe mwana nyawo elombe nabeta nintendo mpe nasengeli na mapendo navuzula tomboka na banzotonga mboka nalengela l'avenir na oyanga devenir pas mauvais souvenir je voudrais bien en finir ou pas mauvais souvenir je voudrais bien en finir. J'en ai marre de porter les armes. J'en ai marre de faire couler le sang et les larmes. Marre. Je voudrais ressembler à vos enfants. Aller à l'école comme eux. Jouer au Nintendo comme eux. Rendez-moi mon enfance. Rendez-moi mon enfance. Balandi ya Radio Lisanga nde tuuti kolanda nzembo oyoyo Jean Goubard asala ya malamu oyoyo bayibinga ibo mwana tozali kokoba se kokoba pona soki toyoki nzembo oyoyo tolobi bon ndenge na lobaki na bino tokosolola makambo ezali ya kitoko makambo oyo tikoleka na peiba na moment oyoyo Radio Lisanga ezalaki na vacances nde mai pe continue kaka kochola ndenge echolaka tokobanda nanu na likambu ya amende oyoyo ba parti politique evotaki pona ba étudiant ba jwa soki ba tangi kelase na kati ya ba ane oyo bakatela bango te nde ezalaki ete soki étude na yo ezali ya 4 ans osalango na 5 ans nde ane oyo liboso ya plus wana pardon ane oyo liboso wana ya osali extra eza problème te mais oyo kolanda okofuta amende ya 300 3,000 euro okofuta amende ya 3,000 euro nde sikoyo yango ezali likambo oyo ezali kotoka se kotoka na kati ya parlement mpona bato ya parti politique ya CDA nde bango wana oyo abengami Hershma Buma alobi na mokolo ya lelo ye balusi oyo ye mo Congo azali ko soutenir plan wana lisusu te nde alobi ete ezali malamu soki baluki kotala lolenge nini bako sala ete ba étudiant oyo bazali kotanga na libanda pardon bazali ko silisa ba étude na bango libanda ya bakatela bango
libanda ya ba ane oyo bakatela bango ndenge nini bakoki kofutisa bango mbongo wana na plan ya social. Plan ya social, exemple koki kozala ete batiki bango ba defa yango lokola nyongo ba kozwa yango lokola ya nyongo pe ba pourcentage il faut bazongisa ekozala ya mokie mais nyongo wana ekokota kaka soki étudiant asilisi wa ye kelase. Mibeko oyo ezali kaka pona ba étudiant oyo bazali kosala ba étude ya bachelor na ba étude ya master. Nde bango wana nde soki basali oyo ya bango ba étude basilisi yango na kati ya ngonga oyo elongo banite bakoki kozwa ba amende. Nde na mukolo ya le 1er septembre mibeko oyo ya sika ezali kokota. Nde ezali na batu ya parti politique mosusu pe basalaki oyo ya bango ba réaction. Nde yango wana ezalaki ezali batu ya parti politique te mais ezali batu ya ba organisation kaka oyo balandelaka makambo ya kelase. Nde balobaki ete oyo ezali ba jena bango ya ba élection pona kala mingi te na septembre awawa tokokende biso nyonso tu na ba place oyo bavotaka pona to koka ko voter. Nde ba organisation oyo balobi ete pona to nzima bango penza na makambo bazo koloba ba changer décision oyo ba bloquer yango e kota te le 1er septembre oyo ezali ko ya. Bon, na likambo kaka etangi kelase pona to tikala kaka na rubrique oyo nde na koloba na bino ete ezali na bana oyo bazali kosala ba étude ya MBO nde bango bazali na mwa ba problème mingi wana kati ya mboka Pays-Bas pona ete étude wana MBO ezali étude moko soki oyebi yango malamu étude oyo bazali kolakisa moto mosala ndenge elongo bani. Nde pona okoka ko clôturer étude wana ezali kosenga moto azala na expérience ya mosala. Pona kozwa expérience ya mosala wana il faut okende kosala stage kontaka pe mingi na kati ya étude ya MBO. Mais problème au Pays-Bas ezali na yango ezali na bana misusu toloba ezali na groupe ya bana oyo bazali kokoka ko trouver place ya stage te 1 sur 5 bazali ko trouver place ya stage te pona bakoka ko sukisa oyo ya bango étude. Nde siko ezali kosala pasi mingi pe ezali problème mingi pona Denis Virchma ya FNF Young ye alobaki ete ke problème ezali munene, problème ezali koya munene pona soki balandeli makambo ya stage oyo bien te ezali na bana ebele oyo bakokoka kosilisa ya bango kelase te pona na ane oyo ti koleka ezalaki na bana ya oyo bandaki kolanda MBO bazalaki 5,000 à peu près 5,000 oyo batrouvaki stage te ezalaki 500,000 ezalaki na bana 500,000 oyo bandaki kolanda MBO pe ezali na bana 100,000 100,000 oyo bazwaki place ya stage te. Dus ezali na bana 500,000 oyo bandaki école pe 100,000 oyo trouver place ya stage te. Yango elingi koloba 100,000 nyonso tu wana bango nde bakoki ko clôturer oya bango étude te pona bakoka kozwa diplôme ndenge esengeli. Tobetaki bayibinga bo mwana nde tolingaki toloba ete likambo oyo tosotango mwa mukie to continue pe kaka na makambo ya kelase oyo etali ba mbongo ya bana ya kelase bana oyo bakendaka ba étude tozwi bango nyonso tu MBO ahabi universitate groupe nyonso tu wana tosangisi bango nde bango bazali na ba problème financier makasi mingi makasi pona na ba recherche salami
ezali na ba groupe ya bana oyo bazali kozwa aide financière epai ya baboti na bango bazali ko aider bango kopesa bango falanga nde boyebi groupe ezalaka mibale groupe ya bana oyo bafandaka bango moko na groupe ya baétudiant oyo bazali kofanda nanu epai ya baboti nde na groupe ya baétudiant oyo bazali kofanda epai ya baboti ezali na 25% oyo bazali kozala na oyo bazali na besoin ya aide ya falanga epai ya baboti na bango nde ezali kokoma na ba 233 euros oyo bazali kozangaka chaque mois nde baboti bazali kobakiselaka bango nde ba oyo yo bafandaka baétudiant bafandaka na ndako bango bazali kozanga à peu près 100 euros par mois mpona bakoka kofuta oyo ya bango baobligation eta makambo oyo etali kelase nde soki batali bien mbongo wana soki ezali kobima na biloko nini recherche oyo elobi ete bambongo nyonso tu wana ezali kobima na biloko oyo yo etali bambongo ya kelase pe ba livre na biloko oyo yo ya bambongo ya assurance maladie oyo yo ba étudiant batu nyonso tu bafutaka. Bon, wana ezalaki oyo etalaki makambo ya kelase ba amende oyo yo bazali kopesa oyo bakobanda opesa à partir ya le 1er septembre pona bato bakotanga kelase me bakosilisa na ngonga oyo yo elongo bani te nde tokontinyaki mpe na likambo oyo yo etali bastage bato ya MBO ndenge bazali kotrouve yango mikolo oyo mbangu te pe tolobaki likambo lisusu ya baétudiant ndenge bazala na problème ya falanga mais tokokota sikoyo na likambo oyo yo etali ya biloko ya kolia ya biloko ya kolia ekomi problème makasi mingi pona ezali sikoyo yo awa waboye na réunion moko ifo salama mbango yango wana babengaka yango J20 wana ezali ya groupe 20 yango wana ezali réunion ifo salama plus vite possible pona biloko ya kolia ezali sikoyo talo mingi ba prix mati makasi mingi pona nini pona biloko ezali susu te tozali na saison ya kokauka nde esali ete ke biloko ekokomona na te nde sikoyo réunion oyo yotina nango ezali ete pona solution ekoka komona na sino te ndenge tozana ba crise ya mbongo crise ya biloko kolia eko yape lisusu ko koma bon oyo yo réunion ya du 20 ezali ko salama na mukolo ya le 27 août kala mingi te awa soki salami nde toko yeba soki suite nango ekozala ndenge nini nalobaki na bino avant tokende vacances ete ke Harold oyo ebengami na Albertine ezalaki okipe mpona esomba bamagazin pe avant wana nalobaki na bino yimbo asombaki bamagazin bele oyo ezalaki na kombo ya 7000 asombi 7000 nde ekomaki na kombo ya yimbo nde malembe babandaki kochange bakombo ya 7000 mpona ekoma na kombo ya yimbo de soki omoni place ofandaka magazin change kombo elongwe 7000 ekomi yimbo kokamwa te me ya sika oyo naningi naloba na bino lisusu ezali ete air marché wana esalamaki 7000 esombamaki epai ya yimbo nde marché wana ekabonaki malamu te concurrence ezalaki divise malamu te Harold mpe alandelaki makambo oyo nde juge akataki deja ete ke ndenge ezali wana Albertine azali na droit ya kozwa bamagazin 400 ya 7000 mpona akomisa yango Albertine nde nalingi naloba na bino ete soki sikoyo omoni Albertine 7000 ekomi mpe Albertine kokamwa te yeba ete bamarché ya biloko ekabwani 7000 azali kolimwa malembe
Makabulingana baninga susite au secours. Maibinga pour moi nae malgré ça. Batikite koswana ou. Pire encore, bitumba tukindike. Asale la bisolo kola bouclier humain. Yo yo hey. Moboti nyango. Nde na zalaki koloba na bino ete yango ezali bizarre pona soki oyo ki awa balobi bayibi ngabo mwana soki pe o landi ba information o nauti ko betela bino o koloba ete na mokili ya poto me makambo ebele boy. Oui bien sûr tozali na mokili oyo ya bango moko mindele me makambo ezali koleka pe awa ezali pe kaka pré oyo ezali koleka na bamboka na biso ya Afrique pona soko tali makambo ba problème ya biloko kolia na ndenge batalo nango ezali komata ngai na kamwa ki na kendaki na magasin na moni biloko nyonso to emati makasi mingi nde sala ki ngai penza malili na nzoto nde nazali koloba oya biso mboka place to uta tozali quand même na mabele oyo tokoki kobwa kiloko pe e boti mais sikoyo ba oyo bazali na mabele wana te sikoyo ekisuka ndenge nini ekezala lisusu problème pona biso na bamboko to uta ba guerre tozali na yango deja makambo tozali na yango deja ekobakisa malisusu pona balingi lisusu bazwa oyo ya kolia pona oyo bayiba deja pona kosala ba ordinateur biloko digital ekokite nde sikoyo wana nde zali susi na biso sikoyo na motema tozali komitu na eske koleka ndenge nini uba koliesa biso sikoyo biloko ya laboratoire pona toyebi ete na Amérique kuna deja biloko ya laboratoire eliamaka bakomi bien ke wana ezali biloko cloné bon toyebi te soki marché wana a Europe ko acceptango pona a Europe aboya kango na passé mais tokokoba tokolandela bino likamboyo na mozindo na yango nde tulobi lisusu pe oya kelasi ezali kosala pasi pona soki tomoni pe na Afrique makambo ya kelasi makambo ya kofutaka mwa ba mike pona okoka kozwa mwa stage pona osilisa mwa kelasi ezali kaka mwa makambo tozali pe komona na kaka na yango awa na kati ya mboka Europe nde tolingi toloba na bino ete tokomi na suka ya radio na biso ya lelo soki o mitaka susi lobi ete tala Congo ngai pe na koloba na bino na mokolo ya lelo tala pe Europe tala pe na mboko zali kofanda mboka nyonso tute mutu ezali kotambola bien tokomi nde na moment oyo penza oyo pilote soki azali na kati ya avion akoloba serrez votre ceinture nde ba misusu ba ko serrer oya bango balati na loketo mais oya mayele ayebi o wapi faut serrer nde na lobi na bino botika la malamu oyo bolandaki ezali oya bino abengame Lux mwana asekana na moto la guerre commencé oyo biso tondima Kuiju ya lioto te makila bato au secours baibinga pour mwana malgré ça batikite koswana pire encore bitumba tukindike asale la biso lokola bouclier yo yo nakende kelasi mpona nini ngai te bokolo na makasi esimbi na ngongai te na bloka le faux malade longo na bacamarade le corbeau et le renard ata na mwa retard na betani te ndoe na beta mwa judo na teta mwa ndika na sekana na maika na buka madame sentiment ba benjamin na sekana na kebo na modela malebo yo 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 nakende kelasi anga motema pasi ekolier docile eske kozala facile nakabola mikate nasala mpeli pate kukulu elombe